illicite. À la formation, à quel test était, à eu permis naé, mususu kutena na bibi naé conducteur était maza déjà na permis na poche. Ngana moni l'État a joué opération naé mesure naé, ba o ndiki embouteillage ezalaka, ba mituka mususu ezokota, bazana permité, bazana ninité makambo ya l'État izana makoki yango bazana ngote. Sort dans sa maison pour aller au service du chauffeur pour rouler avec sa voiture. Il ne peut pas souhaiter un accident, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais ma poudre, ma couchi, tête ba mama, badine ma fou. Moi je me tombe le merci mingi galot. Yangwana pina pesa merci mingi da mama, azali kusuka biso. Bikande onze ya mama grâce yo kwena na Antoine. Yo pesa nzambi atinda yo. Osalisa biso bafola. Kolo nzambi akupesa yo lukumu. Mbote mingi balandi Mama Gracias TV. Merci pe na bino nyon soto besoin na biso partout à travers le monde. Obo mesana kolanda émission na bino Allo Social. En Africains na bino moko boingami Mama Gracias TV. Oza moko ya ba présentateur na bino boyebi obo pesa charge pour na bino ba information réelle pour nous transmettre bino ba image bien partout na ba différents pays oyo ezwami bino. 42 te sarabino na Allo Social. L'information directe, c'est nous, toutes les réalisateurs en RDC, Isaka Canal Social. Vous abonnez vraiment, vous allez brancher la fréquence de Mama Gracias TV. Vous avez décidé de faire une émission, la seule émission de Allo Social. Allo Social est l'autre qui est sur le terrain pour nous cause nini, de circulation, ça m'a rappelé un embouteillage. L'autre qui est sur le terrain, dans la ville province de Kinshasa, pour nous un chauffeur, pour nous bandeko misusu. Basideur de circulation eza pona nini pe cause nini bambouteillage créé maravement na vie professeur Kinshasa tozo kita pona na ba chauffeur toza déjà wana na si bo moi déjà ba image ya ba prince to me ko ba chauffeur pe to mona na sus merci. Bonjour papa journaliste. Oui, naza chauffeur. Bon, qui retourne? Kombo na ngai Alain Mikobi. Nazali chauffeur en boula Petro Congo. Kuna nini na mboka na biso Kinshasa ba accident pe ba embouteillage eza ebele na nzela. Ya liboso na koki yanola eza ke ba accident na ba embouteillage lolenge ezozalela ezali nano liboso tout d'abord pour na biso na ba conducteur ebele tozali ba chauffeur te mosusu azoyeba ndenge nini ya kotambola te ya mibale ezali ba piéton bisika oyo eza ya kokatisa te balingi kokatisaka bazoyeba pe lolenge ya kokatisa nzela yango te basali bango ba passerelle wana me bazokoka kokatisa yango te yango wana cause yango wana ezokoze ba accident ozomona baliwa ba piéton bango bazoyeba ndenge ya kokatisa nano prince te bazokatisa prince na bisika esengi ya kokatisa te na biso moko pe tout d'abord ba chauffeur mbangu eleki na nzela otambola sans contrôle mbangu ozoyeba te ke mutu makolo pe fa katisa yango wana ezokoze ba dégâts ya ba accident bato bazokufa ebele na nzela. Un chauffeur va tambola la vitesse nini pour éviter accident na risque. Non, nakoki koloba boye vitesse ezaka selon nzela ozotambolela neti ba boulevard na biso oyo jamais okoki dépasser 60 à l'heure. Moi mon qui faut sukaka na 40 60 ko dépassera 60 à l'heure te parce que effet ozokoma na ba 80 à l'heure 100 à l'heure yango nezo cause ba accident na nzela. Batakaseri makasi surtout PCR là la police surtout Pascal Bitabé ba policier o bazotondaka na nzela wana takaseri atukeza makasi fa bango surtout bango okomona bazoele belo koluko kima wana kokutana piéton zuye surtout bango nde bazo causer vraiment ba accident na mboko PCR na la police. Donc Nico pour la solution, il y a un embouteillage pe accident éliminé na ville ya Kinshasa. Solution ni okoko pesa. Solution na ngezaka pour na ngai général Kasongo
édiqué kaka ba PCR na ena nzela bango nde baza cause ya embouteillage na ba cause ya accident po soki tracasserie zate bazo sa musana ordre ba accident pe ozala te effet bazo tia biso mal à l'aise yango bozo mona ba accident ezoleka ebele na nzela banda na banda kokumba mutuka oyo nazokende déjà 6 ans na mosala na ngai ki chauffeur. Jamais. On faut aucune auto-école. Il faut apprendre non, tout d'abord. Moi, 3 mois, et auto-école, ce qu'on bimi aller. Malé, mais au combat. Il y a un automne sur la bise, il faut 3 mois. 3 mois. Non, toi, il faut 3 mois. Il faut apprendre pendant 3 mois. Un an, comme chauffeur, on remet ma bise à l'ingito. Il faut 3 mois. Merci, Bonjour. Comment on t'appelle? Ouais, je réponds au nom de Serge. Frère Serge. Oh, oui. On peut te poser une question? Plusieurs même. D'accord. Nous voulons savoir le cause fatale des accidents, des embouteillages sur le riz de Kinshasa. Bon, merci. Je vais répondre à cette question. Bon, pour moi, tout d'abord, les accidents, on ne souhaite pas ça. Chacun, lorsqu'il sort dans sa maison pour aller au service des chauffeurs, pour rouler avec sa voiture, il ne peut pas souhaiter un accident, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais d'autres accidents aussi, c'est vraiment exceptionnel, comme que d'autres chauffeurs ne savent pas conduire, il n'a pas même pris la formation et il est maintenant chauffeur. En conduisant, il peut commettre beaucoup d'accidents à la route, tuer même les gens. Et parlons des embouteillages, c'est dit à quoi les embouteillages? Bon, les embouteillages en tout cas, pour moi aussi, il y a plusieurs cas pour les embouteillages. Peut-être le samedi, le dimanche, comme ce sont des journées week-end, il y a peut-être des embouteillages parce que beaucoup de véhicules circulent. Souvent aussi pour moi les dimanches, d'autres véhicules qui n'ont pas les documents, ils profitent souvent dimanche pour travailler. D'autres embouteillages aussi, ça provient par eux-mêmes les chauffeurs. Ils ne savent pas conduire, ils ne savent pas suivre les codes de la route, les signaux de route, des bandes qu'ils ont tracées pour eux à la route. Beaucoup de chauffeurs, ils font ça exprès. Donc lorsqu'ils roulent, ils disent, même si je fais comme ça, même si je me tiens comme ça à cette bande, il n'y a rien. Mais en tout cas, sur le plan routier aussi, les agents de circulation, la police routière, ils doivent aussi s'en charger avec ça. En tout cas, je vais demander au ministre des Transports à parler sur le général de la police routière, de se sensibiliser avec d'autres agents routiers aussi, les roulages par des carrefours pour bien arranger. Donc pour moi, sur les embouteillages, il y a plusieurs cas, et même les chauffeurs. Et d'autres véhicules qui profitent le jour où il n'y a pas le contrôle routier, et ils viennent là pour travailler, pour faire les embouteillages pour nous. Et même aussi les chauffeurs. Le policier routier, oui, sort de quel jour à quel jour? Il travaille chaque jour comme les services. Mais alors, comme tu as dit, le samedi et le dimanche, comment ces bus-là sortent? Bon, j'ai donné un exemple concret, ça se voit parce qu'il y a d'autres véhicules qui n'ont pas les documents. Et d'autres chauffeurs, on les apprend à rouler les véhicules souvent les dimanches. C'est ça qui fait aussi les embouteillages. D'autres aussi, j'ai bien dit, et même les chauffeurs, ils ne savent pas suivre les codes routiers. Et vous êtes qui ici? Oui, moi je suis ici étant que président de cette parking ici, parking de Massina Petro Congo. C'est moi qui est le président de ASECO, Association des chauffeurs du Congo. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour cesser les embouteillages et les accidents? C'est ça, j'avais bien dit que c'est un problème du ministère des Transports, tout d'abord, par son excellence ministre des Transports. Notre papa, il a droit de faire un congrès pour cette organisation d'administration routière, de donner une discipline par les agents routiers, les roulages, les policiers dans tous les carrefours là. Il faut qu'il y ait des roulages partout dans les carrefours. Même là où, au boulevard, vous voyez, il y a des petits passages là pour courber. Il faut qu'il y ait des roulages. Ce ne sont pas des roulages qui sèment les embouteillages? Bon, je vais dire, j'ai donné un exemple là qui est concret, j'ai dit, et les chauffeurs, et les roulages, ils doivent s'en charger parce que lorsqu'il y a des embouteillages, ils ont quand même des moyens de se communiquer aussi. Ils peuvent voir, non, là-bas Pascal, peut-être à Kingassan ou à Debonom,
ou au niveau des routes Kassai, quoi. Il y a l'embouteillage. Il peut envoyer le jeep là de circulation routière pour venir disperser les gens, arranger aussi les normes routières. Chacun à sa bande pour que la route soit ouverte, les gens passent là très bien. Merci beaucoup pour ta contribution. Merci papa, journaliste. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Moi, tu es. Papa, tout le monde est là pour nous chauffeur. Ouais. Comment on est allé? Comment on a Roy? Agency. Papa Roy. Ah, Papa Roy Fimbo. Papa Roy, on a dit au combat depuis quand? Bon, on a banné depuis 90 ans. Généralement, on a dit pour nous. Bambouteillage tout accident. Et comment tirer à l'utilisation de la vie? Bon, biloko wana tozoko pointe eza bere na biso ba chauffeur oya baluki olia moninga ya ba ukanyi nzela bon amituka pe comme ebele bon poesila bon pona ngai fallait ka ba roulage faut ba lexa ba ne ba samisana bango po embouteillage sila nzela zaka moko do wana ko ya baluki akjene baninga do moeti bon el moment ba termina ba ngaka ba cheke na ba salaka ore ba lo adelo el mo legise mo ba faina kangi maboko bani pona yo pour muta comme on mutuka bien pour ça la combien de temps auto école deux fois ça la nuit bon ba ça va 6 mois 6 mois mais un bon chauffeur ouais avec ces codes de la route nenga hotelema il faut te ba penga hotelema mais comment la ça on peut courtoisie bon courtoisie on peut et ça m'a ajouté pour ba aseko ba comment la bango ba qui pas ajouté pona yo courtoisie parce que courtoisie fait zonga po te ba ndenge nini to ko sala nzela biso fongwa maka pona biso moko ba chauffeur do to ba code belé mingi ba code te olobi courtoisie na suite. Merci pour la contribution. Merci, c'est bien. Bonjour. Je sais comment on est. Comment on est papa Philippe? Papa Philippe, je suis mon nom qui pour nous débuter au permettre à OK. Papa Philippe, nous payons pas. On a mis l'élo. On va dire embouteillage. C'est bien quoi? Bon, on a le problème est embouteillage. Embouteillage, mususu ezali manque ya courtoisie. Parce que biso va chauffeur tolingaka te soki muntu aza na facilité ya kokota totikila nzela il faut to conseiller pour azwa moyen kokota te dès que ya telemi na sima na ye embouteillage ko provoquer biso ba chauffeur toi à la base ya embouteillage eza problème ya courtoisie faut penser batangisa biso courtoisie ngana salaka au moins 3 mois na auto école nazalaka na brevet et puis na brevet ya courtoisie. C'est bien. OK. Bana changu basala bakosa nini ezangi pona ba manifestation na bino ONGD la charité Mama Gracias oye kamba makabongo na yemoko la mama présidente Fumuketo bamemeli bino maison sérigraphie Ozana posa elongino ezala caché na polo to na kepi to bakoma kombo na yo boya ebele na maison la charité na yebi bozo tunanga maison yango ezwami wapi tozwami bongo na Njili quartier 8 avenue collège numéro 45 référence centrale Les Rochers en face ya Procrédit Bank Ozamo Bimba pona ba contact Bobenga numéro Oyo 089 711 25 47 Bozamo Bimba. Yes, la qualité c'est nous. Charité Maman Gracias simplement congolais. Zonga. Bonjour papa. On a monsieur honorable Anissé Mouzodi. Monsieur honorable. Bien. Je vous en prie. Pourquoi les lots bamboutillage n'a pas accident économique et belé dans nzela? C'est ça pour nous. Bon, genèse à ma camion, il faut
Mon capitaine. Tozonga nano nsima makasi. Eza makambo ebandi par rapport d'abord na situation, ozoko bien. Situation politique, sociale et mboka na biso. Yango mutu eza à la base ya makambo nyonso wana. Pona ni alobi ke eza situation politique, sociale et mboka na biso, so totali bien bambouteillage mingi ezo salema awa. Ezali di ya ba roulage. Ya liboso. Ba roulage tellement bazana système ya kosenga ba chauffeur ba mbongo. Donc moyen balanda ba infraction na bango il fallait ba kanga mutu te bango ba kotelisa mutu ka po ba ndosenga chauffeur mbongo. Tango yo telemi po olongola opesa mbote ya lika ko babengaka. Otelemi wana ba tumso bazana sima e créer embouteillage. Cause ya liboso yango wana. Deuxième cause ezali par rapport ya banzela. Banzela na biso mingi ba côté mususu déjà banzela ezali impraticable. Mutu ko ya pena mabulu ezali banzela comme que na mabe mutu mayeleka bien ezate. Troisième cause ezali ba chauffeur bango moko. Système de dépassement linga les camoni pour comme avant à créer peu embouteillage. Ma cause misaki yango na pona o na moni principalement ezawana. À ce qui concerne les accidents, j'espère non? Ouais. Pour cette question à accident. Ba accident d'abord mboko eza okufa. Ba accident el bosso, il y a le bosso zana no ba chauffeur et belé ba yebi code de la route té. Na place ya ochi ambangu te bango bakima na bango ka mbangu. Ba yebi te erni na kota na vitesse ya likolo, erni na kota na vitesse ya C. Deuxième pour na ba accident ezali makambo to bengi zododo lotoko agene. Le plus pas ba chauffeur bazome na biloko makasi. Donc comme on a bato makolo bien bato biso bato ba moto comme on a biso mike. Nzela nyo setikale pour na bango belo yo causer ba accident ming ezawana. Manque ya expérience ming baza ba receveur surtout ya mituka. Ming bazo kuma pe ba kecho na baza chauffeur tout na ba moto. Maîtrise ndana baza nango penza te. Moya maîtriser nzela ata liboso likamuni na kosa la po a éviter ba accident et pas la bango esala raté. C'est ça qui fait que l'accident est ebele mais l'accident est zo mingi. Pona yo. Solution et koko za la ni. Ah, solution. Solution est un changement de mentalité à Congolais. Hein? C'est-à-dire pour changer de mentalité, c'est-à-dire il faut conscience à bomotona no esala. Donc ceux qui mutu na biso, tu comprends bien non? Mais bon, ceux qui mutu na biso que makamnyo sokuna est organisé d'une manière propre. Je pense que le reste des choses est cause de solution à Ngomoko. Tant que nous voyons d'abord là-bas, il n'y a pas ni respect de ceci, de cela. Vous croyez que bah biso va tout dans cette bande respecter ce qu'il faut respecter. Non, solution est que chaque Congolais doit se prendre en charge, doit chercher à faire ce qui est mieux à partir de l'icolotina. Voilà un peu la réalité des choses. Merci. Ok. Comment on a Michael? Un chauffeur. Depuis 2012. Après ça, on a vu ce chauffeur. Et on ça là, on a engagé dans l'accident ça là. Bapresse muninga akoki kokota ne pesima baleka oyo ko pasanta leka yo ko précipiter yeba ye bo condamner bo kanginzela manga bourgeoisie o ba mutanye sila wana mokonza pesa fort ayebela ngo ya lobela kutu te bakanga nzela po bakanga bituka bakanga mituka solution pour nanga mokonza moko na za solution ça va tata ngabe na sepeli toza kolongola bakati na ba telefone ala moko mona zile kanga pe toza kokongisa telefone standard toza pe ko fara melodi amba sur internet toza Mbote papa, maman. Comment on a Pierre? Papa Pierre. Papa Pierre au Sodou. Papa Pierre. Vous avez un moment qui est connu. Depuis que vous dérangé. Tout n'a pas. Et ça, vous limite au yéba. Pour nous de l'eau embouteillage, comment ébélé. Peu d'accident et comment ébélé l'anzela na biso.
wana mpona nga nazomona nzela yango osinga embouteillage eza ebele omoni ke banzela yango eza bien te eza malamu te nzela eza ya kobongama te mboka eza bien te nzela eza ya kobongama te banzela nyonso ebeba mpona yo kutu éviter bambouteillage na baaccident wana tokoki kosala nini mpona yo na expérience na yo nga namoni l'État azwaka opération na ye mesure na ye baoyo ndenge embouteillage ezalaka bamituka mosusu ezokota baza na permis te baza na nini te makambo ya l'État eza na makoki yango baza nango te bamituka ebele ezokota sans autorisation ya l'État ezala bamoto bamoto ya bamisusu ayebi na ye mpe kokumba te makoti akoti sikoyo mpona yo mpo motu mpena amaîtrise makambo ya nzela oyo makambo ya kokuma mpo asala combien de temps na koyekola wana mpona koyekola ba 6 mois na maîtrise ezala moto ezala mutuka akozala na maîtrise ya kokumba bien akozala accident te akoyeba ke na respecte loboko na nga gauche droite na kota tracasserie ezalaka kaka tracasserie kaka ezalaka makambo ya leta leta nde bazomona ke mboka yango biso mpe tozovivre bien te tozosepela bien te toza na pasi vraiment pasi ezali tracasserie ezali ezoloba tracasserie ezali mbote papa komona nga babindombe bon nga na bula naza chauffeur ya moto bambouteillage ya lelo na baaccident ya lelo eza dina nini bon bambouteillage ya lelo soki ezosalema tozomona chauffeur abimi ka lelo ka akumbi moto akumbi ket ka lelo abandi kobula yango tozomona bambouteillage eyo créé ebele mais normalement faut otanga soit eto école oyekola même 3 mois 6 mois soki obimi okokota nzela wana oyebi code de la route mais soki osali bongo te donc code de la route tozorespecte yango te tozotambola gauche droite yango ozomona baaccident ezosalema mpona yo solution ekozala nini bon mpona nga solution eza kaka toyeba kaka ndenge ya kotambusa toyeba ndenge ya kolanda estce soki olobi toyeba nyonso koyeba moyen eza te topesa cours to ndenge nini mpona bato bayeba bien bon normalement fo bapesa cours ya courtoisie to cours auto école ezali bafongoli bato école ebele na Kinshasa na biso normalement fo te yokola nano auto école po okota nzela siko mpona yo po moto ayeba okuma pasala combien de temps olobi même 3 mois aosala abimi déjà nzela merci mingi merci aya mbote papa kombo na nga kabengele nzela osalaka nini bon nabundanaka na moto tona mutuna moke mpona yo toyeba pourquoi baaccident na baembouteillage ekoma ebele na nzela na biso sebi ya kwa bon nzela na biso baaccident ezosalama ebele ya bachauffeur oyo bakoma kobula mikolo na bakete bavandi na bande ya lekole ya yeni pepe te mais eza na ebele baparticipe na bande ya lekole ya yeni pepe bazoyekola boto ekole ebele ekomi ebele alongwe na moto ka boye na keti mbala moko excès de vitesse nde eleki bamanevre bazosala ezosimba te dodani nde esengelaka ezalaka partout so dodani ezali ntango chauffeur oyo ayebi ke dodani eza awa asa manevre mpo bato baleka dodani so eza te eza manke ya badodani nde baaccident ezosalama oui fo badodani ezala na nzela mpo excès ya baketi oyo mikolo bazokumba surtout bana oyo ya biso baleki ya moto toolakisa papa tika bongo ndeki na nzela na bino oyo badodani eza combien badodani na biso eza kaka na Don Bosco nde baida mpona bana bakatiaka bakota na ekole mpo na molimo ya baaccident eza te mais moko embouteillage esalamaka mokolo ya badimanche ntango bakenda ntema ya badei bon dimanche eza mituka misusu ezala na mikanda te ebimaka dimanche basimene balendi dimanche contrôle bakanga mutu te tout na mituka oyo ekufa dimanche okuta plein embouteillage ekréamara dimanche
solution pour ngai basa samikanda na bango bakota njia normal basunga bandeko na badodan na ba points partout badodan ezala poso dan so ezali et sunga ebele ba accident au diminuer. Merci mingi de la contribution. OK bato moyen de transport ba bureau de façon bazonyo ko la biso do biso to ke ma fort moi bana tongo ti se ni pe musale za la ngote mbongo pe za ti na maboko bango so akanyi moto o se no ba 50,000 ba 80,000 mais so bulu ku tumbongo o ku za 80,000 ti ba nyo ko la biso fort ngasiko bona bakanga biso ndeti nga bona mto na mikanda na nga complet na mikanda na permis na ngai na nyonso tu omona boye bazokanga nga mpona ninke yo ndenge oza boye mto osalaka awa te futa okanga soki baye batelemi yango ya policiere bango baye kozinga biso awa omoteke biro sa problème biso toniokwama fort solution ezani talaka mboka eza obeba na yango mboka se beba na yango toloba nini tellement bango baa bakonzi biso toloba nini basalaka ndenge bango balimi. Bien père. Mbote. Dieu donné. Papa Dieu donné. Ça pourquoi le embouteillage n'a pas accident et comment aider la ville à l'embouteillage c'est belé ça va contenir na rolo banane te au gouvernement toni et ça va contenir ba soi-disant chauffeur wa sika ba bimi. Victoire. Chauffeur ba otamolo mabe ça non. Certainement. Parce que papa Dieu donné pour na yo. Pour embouteillage na ba accident et pour ba chauffeur ba tambola ndenge ni to ba sala ndenge. Et c'est un recyclage. Recyclage. Ba recycler belé. Au mingi ndenge bazana bazana ba qualité te. Na auto école to na courtoisie. Eza question ya courtoisie te, auto école te. Le gouvernement ndeka mutako kozonga en charge pour recycler bato wana premièrement et puis deuxièmement bango mo ba tekela bango ba permis illicite à ça la formation te à que test te a eu permis na ye mususu kutu na bimi na ye conducteur te maza déjà na permis na poche. Il mettait victoire. Permis illicite combien belé to. Ezalaka banda kala. Merci papa. Il mettait victoire. de Maman Gracias TV, tokombongo na suka émission na biso ya mkoya lelo. Quand tu message ko sabino na so chaque jour pour transmettre bino ba information partout na ba différents pays où ils ont mis bino ba diaspora. Toshite bongo na suka émission na biso. Merci à toi la maman présidente maman Fumoketo et à Montréal Kalem Pino. Je salue aussi mon coordonnateur principal ici à Kinshasa, Lucien Bokit, notre docteur. Je salue aussi tous les partenaires de la Charité Maman Gracias TV. Je salue tous les staffs techniques de Banamboka et tous les staffs techniques de Allo Social. Bana changu basala bakosa nini ezangi pona ba manifestation na bino ONGD la charité Maman Gracias oye kamba makabongo na yemoko la mama présidente Fumoketo bamemeli bino maison sérigraphie ozana posa elongino ezala caché na polo to na kepi to bakoma kombo na yo boya ebele na maison la charité na yebi bozo tunanga maison yango ezwami wapi tozwami bongo na Njili quartier 8 avenue collège numéro 45 référence centrale Les Rochers en face ya Procrédit Bank Ozamo Bimba pour na ba contact Bobenga numéro Oyo 089 711 25 47 Ozamo Bimba. Yes, la qualité c'est nous. Charité Maman Gracias simplement congolaise.